Mbote na bino bandeko ezanga mama Henriette Kilumbu Shembo, mama o asalaka émission ya Henriette Kilumbu Shembo TV. Tozaki na volume 1 pona soso na lambaki, na sakino nde na bandaki biloko na tchako alanda premier épisode a moi komona nde na tchaki poivron rouge, poivron jaune, matungulu, dembi, ai na nikaki yango na kati ya Brenda oyo na sali kaka soupe wana salaki nde na tchaki yango na soso na ngai. Soso yango ne sebeli ezotoka o alandaki amonaki yango na tchaki yango na soso na ngai. Tango na sokolaki maboko na kati soso na ngai kaka na bakisaki mai te. Kaka mai wana ya soso nde na bakisaki. Kaka mai wana ya soso nde na bakisaki. Kaka mai wana ya soso na mai soso yango moko pasori. Soso yango moko bimisaki mai na tchaki mai te. Kaka jio na salaki na Brenda oya tomate, ya poivron rouge, vert, matungulu, bandembi na nikaki awa ndeza ki sosi yango nde pe ebelisi soso na biso bomoni ndenge kitima pepe soupe ya soso yango wana. Ebeli nango yango na tokanga moto ebeli o sani na biso toko présenter balobi eloko nyonso bakolamba. Sani na ngai yango yo nazo présenter soso na ngai oli na tina balu nga na kendaka na nzela mokuse na bwaka kambala moko. Okay. Soso na biso yango yo ifo epanzana po eza soso na moto eba kotia eba kozwa bien soso na biso yango wana supu bota ndenge bimi bota supu ndenge bimi bomolaki nde nasakisaki biloko nyonso na kalingi te nini yango wana sikoyo soso na biso tokolia yango na loso oki kolia yango na kwanga okolia yango na lipa babiso balinga biloko mosusu balaka pondu na lipa sauce oki kolia na makemba oki kolia na nyonso kolinga menga na préféré kolia yango na loso na nga pembe to présentaka musuni na linga na soso na nga mingi oyo yango wana tie na zina tie mwa soupe na ngai na tie soupe na ngai soko kolia soso mi bato pe musu bakolia yango mona tie na présenter soso na ngai yango wana bomoni yango na nzungu tanga yango yo yango na kolakisa bino na mekango na soki ndeni ebime baya mwasi bokalinga katika soso kokalinga mofuki na pepe soupe tali kitoko pesa na kion kitoko ya bien dan yoko menga dan okata nsapile lo malambi yango yo na singi na bino bokota bomi abonné et pas Henriette Kilumbu Shembo TV masolo eza wow. Na singi na bino bokota bomi abonné na Henriette Kilumbu Shembo TV masolo eza wow. Kobzanga te kota epa ya ndeko na biso ya kolo News 24 Denis Kayenge aza masolo kitoko masolo politique ya mboka masolo ya Australie ndenge nini Australie ezokende ba vote makobebele yo mutu ya malonga il faut baka masolo na bino ya mboka. Donc soko lingi abonnez-vous epa ya News 24 Denis Kayenge bokuta masolo kitoko ya politique obolingaka obosepela boba ndeni tiseke dazo évoluer caméra zo évoluer ndenge nini ndeko Elisa zo évoluer nini peuple congolais baza ndenge nini mboka congolais za ndenge nini ok see you ban to silisi na jusqu'o na finiki biloko na ngai na okele ko tiango na salon yango na finiki nai pe na ko continuer kolia biloko na ngai nzungu na ngai ya soso yango wana bomba sekele na kati yango wana tufiniki nzungu na biso see you bye bambote na bino ezawa bino mama Henriette Kilumbu Shembo TV masolo ezawo abonnez-vous ngala kena kolie tutu